C'est en Virginie pour mon pays qui a côté dans monde à clash. C'est bienvenu c'est en monde à clash. Oh à côté on. Côté on déjà ba voice na ne ba soin na Marlène côté tina ba news. Oh on les news. So ça ka pour la ba personne ka ba vie. On a conseil ko pesa ba mbalete Marlène Kasanga na Virginie. Loko nde za pasipo parce que ba bipe ki bombanda ba mbaleza en kati to moni malika mani asali abi li solo so ya partout ya braza ba vérité pe comme bima par rapport à mama tanga mama mbongo et mi ko fingana. Mama bien belle chou, belle chou on peut se ba mamote. Boso to va posa papa belle chou. O mai mama matanga sunga matanga ke pesa na famille. Moni na moni ke na so na grande na ngai big mama isenga ke ba na se na magalisi ba cheki ba parti na bango ba yambaki batu biso pe to yi wana inde to leaki to melaki to binaki pe ko fort. Toi meni Virginie Manganga Marlène Kasanga batu bazaki wana ebele siko le bosoni zu alo non sola de namona pena Marlène Kasanga zaki de mpandi Virginie zaki ne koto mais na cheki pena kate papa sana oyeba pete nzoko zaki mama lokoto loko no senga kaka baza bandiko bako boma te non na Virginie babim Virginie de malbouche makati. Bonjour, moi Marlène Kasanga. En tout cas, je remercie Bino Balinga Evelyne ya Poto. La geste au Bossali. Pour la couper sanga $750. Marlène, yo moko mpwaki kotikela ngango. Et puis na lobaki mosolo ndenge boye kotikela ngango. Eza mosolo moko, eza teke nandia, ipo na sala. Eloko moko na balola yango ebanda ta kopesa nga mosolo ndenge nini nakoki kovivre po bakanisaki balobi yo nde mbongo wana olete nazwaki mpenza $750 envero bato baninga bakanisela yo makanisi ya mabe te antuka nazwaki yango bolakisi mpenza bolingo boyebi ke Evelyne akufi me bolobi ke bokotika baboti na ye te bokanisa nga nazwaki mpenza $750 ntango oza kovoyage ezali kaka surprise puise nga nakanisaki babi osokendeki namoni yo kaka obimi ya mama nazovoyage nabi oyo nazokende ka aéroport siko tokoti nani oyo te mama yaka na toza na lisolo ozwi mpenza $750 baninga ya poto na mwana nga moko aza na Afrique du Sud epe abakisaki aye mosolo $50 yango saki en tout cas eza $750. na remercie bino mingi bana na nga namoni mpenza wi boza na bolingo nasepeli bokama apart ye moto mosusu ayekomona te bon apart ye en tout cas nazwi lisalisi ya moto moko te ni bajournaliste bazalaka awa ni en tout cas namoni bango te namoni mutu moko oyo ayi kotikela nga enveloppe azali te à part Marlène ndenge alobi bana ya poto baninga Evelyne na molingo ya Afrique du Sud nde ayaki kotikela nga $750 yango nazwaki yango après 40 jours nakosenga epai ya Nzambe alakisanga eloko nini nakoki kosala merci bango mingi Nzambe abatela bango oyo ezangi bango Nzambe wana akanisela bango abakisela bango bisika bazali na mabota na bango na libota merci penza merci Marlène azozilo na moi d'avril merci. Bonjour chers internautes bazola nabiso partout dans le monde, un grand merci Naye Moko Mama Doris Lema, la personnalité Fumuna Gaz, un grand merci. Nadjo Lili Atal en charre annonce pourquoi pas na Dodo Wechi espace 144 en Belgique balobi yende Fumuna Gaz balobi Dodo Wechi pourquoi pas Fabien Debito agence FDA bateau tout bolinga rapeki dans émission na bino chez nous aux deux sabino donc nazo senga d'abord na bachara abonné nyonso au bolinga nga mingi pegi titan bo s'abonner massivement à la personnalité télévision parce que awa boyebi ke ngai pegi titan le parallélo de la presse congolaise n'a pas sarabino vraiment de meilleur parce que Mikolo bino mobobe nga Chine Rambo merci beaucoup na Marlène Kasanga balobi leader ba mère Marlène Kasanga na pesio mbote depuis Paris et pourquoi pas na bateau tout balinga pegi titan le parallélo de la presse congolaise mère rêvé ba solution kumuna pape
babi bon retour na TV malgré que masolo mais tout monaki masolo dadi di kambala et les gars qui bien ndenge masolo to salaki donc bachar internet na biso ndenge na sibino pegi titan nulle part ailleurs awa bolanda émission na bino chez nous parce que to bi que mbalo tozo pesa bino ya minene ndenge zalaka. Je reçois pour vous pour la toute première fois depuis na Kinshasa Mamoulouba parce que bino boloba di Mamoulouba pegi titan et ra musique tozo panza ba vérité parce que biso za msonêtre yaza mutamutu te ngapena nanga mutamutu te mais actualité zo le canal na internet tout monde ngo buzoba. Merci beaucoup na ba sœur na biso ba na monde best parce que internet la église te boyebi comment ba guerre nena ya mima Mamoulouba na bi ke boza osepela bato nyonso bo na Londres bo na Paris bo na Genève boza osepela. Bonjour maman. Bonjour Pegitita. Maman bango ici. Esimba te so esimba te malobela gate. Fallait ka esimba pa. Mana ba miniature au chayo lelo comment salonné. Mais c'est bon, parce que dans pas Igor de la forêt, dans Zara déjà, maman va tout. Lorsqu'on chroniqueuse. Vraiment, t'as là un vraiment, il y a un vraiment. D'abord, merci à ma fanatique à Mamoulouba ba au Bonanga trop. Petit titan dans ces personnes sur terre, il y a première fois qu'on a yamaro, mais le pessinga sous micro, il y a minga vraiment ça n'a plaisir. Bana pas utile bana mboka, na mon deuxième fois, na mon ok m'a pourquoi na un t-shirt. Vraiment il y a un peu le bail. Merci beaucoup Mamoulouba. To banana nous masolo tout droit bi to ebi ke oyebaga Evelyn Kamou Lopez bozara pe moi la relation moko parce que na ebi ke yo Mamoulouba à part nanu warana danseuse il y a grand groupe ya mboka na biso wenge musique à maison mais na ebi ke déjà Mamoulouba ba lobelo pétro na Kinshasa ba chroniquer jamais ba gros zappé. Est-ce que warana relation ni na Evelyn? Ouais, Evelyn Lopez Kamou as journaliste to eba ba la samba pe emo abamba biso ba défendre la plateau na ye. Oui, ton os est arambote mbote boni mais kokota pena kati muzindu pena to beta bakati to na maman kasanga de ba fe ba sek na biso ba big mama on a sek na nga vraiment ya kati ba sek ba se belé de kamo ezaki bongo mais toko ça ne peut si tu moko na cours de compte. Je salue mon boss 001 sikaza musika na ebiga non c'est si mon par la grâce de Dieu en fait mbote kaka. Lelo liwa Evelyn étant que comme appelé chroniqueuse au tirer peu moi leçon parce que Marambo et les cani avant tout comme on a si jeune abisso. Est-ce qu'il y a eu Mamoulouba comme chroniqueuse et tirer peu leçon na Mambo Evelyn? Ouais, il faut tirer leçon parce que biso to za basi au pas au lia oté. Yo quand ça ramuna so pas bon mo fa za rando ki famille non. Les ando ka famille té. Et ça pas c'est parce que ngamo no ka pas parce que ngamo pour abokela ngamba so lokolo ngana za ngamba so. Na yo kapenda passe na zongo na musique na Luanda dato yino betandule na kisasa anja basunga na hapo ba mutute ikolopelo na tambo na na yeba ke Mamoulouba babakela embaso mutazate folo ba mais est-ce que baso ya uta wapi na chronique to uta katanza non te wana zo bina pena na wenge musique maison mère to komi Luanda lelo il faut to sala bon za ba série fabrica za longwa conférence de presse ya pose avant ça ba musicien Luanda yo kapa Monique na Luanda ndela no bima bolikala moto ekotanga na kata ketch nzo ezaramba so babokela nga parti be Dieu fait grâce le na tambo na nga na zaka pe no mate bazanga muto ya batu zaka na problème batu te parce que babi ke lo wane zo aka so muto ebili kam non problème muto te soki muto lingi yo te pegi tita abokelo mala déjà muto ko sote ponga etika osanga mutema moto te ndesa na batu taku na milana nga bia na mbasu na ba otetenga likolesa ba kuna ba ona ngeza déjà bona okana ngelo mote bona la poma mutute ezaka ka mutu soka lingyo te bon to na tape ba mai ba bo banzoko ya kapela ba mai mutu nimba to suka mutu nzoko yo po pegi to ba to sai gani onyati ndoko ezio ezaka ka so mutu lingi na yo te en fait mabega na mukini mais epesi biso pe ka leso basi to tambula pe bien to tika mibala batu yo nga linga na mo partenaire pour venir nga mo di keke o mo kirostine po daninga po faire na zala mingi na yeke lelo komi leo simba boy weba mutu ba ko madate eza pe ka mibala biso pe ba pe ko tambola bien to tika pe kindumba lelo kamo lelo to moni mbasu ya yani bozan mbasu ya nyoka nyoka pe mataka penda eza ba boski je forme eza ba mbaso yo pendant temps na kombo bombina eza ba mbaso na kombo te ana la personnalité biso za la vérité aux émissions chez nous to lo ba nyoso voilà penda père papa père son âme le vieux baba Alice il pas kufa na mbasa nyoka mutema mabeka mutasepela raté ka za la bien tara vie ba yemba trop boss non mbaso wala
eza bafo bambaso eza mpe mbaso moko masi na nga Renate Bibero mama na ye pa kufa kaka na mbaso ya nyoka wana mpo yango bakobako nikolo emati yo kovanda otina motema wana deja bafaux esprit bato basalaka biloko ya bongo ke ovandi mpe ozolia fufu obike motu wana nga na tia motu na ye na sa mabele akota eza bien te biso mpe basi to ebandi kotambola lelo ozoyoka oyo asalaki boye bazoboya mama ozala ndeni na bambongo ozobima. Merci beaucoup ndenge okomi na point wana après liwa ya Evelyne tomoni Marlène Kasanga Virginie Manganga bandeko ya Evelyne tozotia bandeko ne ya presse parce que baba camarade ne comité basalaki mareke bino ba rejeté bino bata internet babike bino vous a trouvé ba impoli mais tomoni après wana moi li solo mo il y a $2000 ekomi mambebele bambongo epesamaki ekomi mambo finga na kusundola utie ba voice par rapport à Marlène Kasanga lobaki vérité pour na mbongo oyo Virginie atikala nango par rapport yimtazaki ko réceptionner mbongo nyonso ya comité wana abi azoluka nzela ya tirki mais tomoni yango na bala mama ekomi kofinga na grave bakumba Michel Adilu ebimi ba mambo ebele bimi lotango mona Evelyne Nazate bandeko basi baseur na yo na sûr que ozana bango bien tamba osala ba discute mowe azate mbongo lelo to mona ba do mo réjouir na matanga est-ce que le ba opesa image ya bien ya bango moko pe ya mowe. Et en fait, des balons nous qui est journaliste internet, bah ça va bien poli. Pour bon tout va comme un peu d'internet. Est-ce que bon tout yonde. Ngaye bon ngaso linga tenga bino lingo te balo baka ba sepela kana mutu te. To bate ko linga so lingi mutu te so ko mudo ko bo. Bo dema boira trop bien. To za ka ba impoli te to classe ara batunde na bakam na bango. Seconde to za boy. Bon, soki internet ité. Mambu ya ba mbongo ba ngaba ba to ngaba yeba. Pour RTG Lexa Marambote. Antenne Lexa Marambote. Tout ça, on a tout. Petit ça, les garçons m'ont beau frère, les garçons m'ont beau naloba. RTG Lexa Marambo. Est-ce que maman so mamile là, parce que ça allait au Lexa Makambo. Fais ça rawa. Si vous savez venir à Koufaki, pardon, de à Koufibo. Maman bongo et bani sur et bani poani d'internet. Pour le internet comment ça tini voice to baki maman internet. C'est en Virginie pour mon pays qui a côté na monde à clash. C'est bienvenu c'est en monde à clash. Oh à côté on. Côté on déjà ba voice na ne ba soigner na Marlène Kotiti na ba news. Oh on les news. Ça ça ka pour ba personne ka ba vie. On a conseil ko pesa ba mbalete Marlène Kasanga na Virginie. Loko nde za pas parce que ba bipe ki bombanda ya ba mbaleza kati to moni malika mani asali abi. Les solos sont partout, il y a Braza, la vérité, peu comme Bima. Par rapport à Mama Tanga, Mama Mbongo, il m'y dit qu'au fingana. Belle chou, belle chou, on peut se faire maman. Bosso doit poser papa belle chou. Au moins, Mama Tanga, Sunga Matanga, qui est personne de la famille. Moni, na moni que, na soit na grande scène, nga big mama, il s'est nga ba, na scène na magali, si ba chaki ba parti na bango, ba yambaki ba, tu biso peut te dire, wana, inde toi to leaki, to melaki, to bina ki pe ko fort. Toi meni Virginie Manganga Marlène Kasanga bato bazaki wana ebele siko le bosoni zo non sola de na mona pena Marlène Kasanga zaki de mpanzi Virginie azaki ne koto mais na cheki pena kate pe pasa na yeba pete nzoko zaki mambo lokoto loko no senga kaka baza bandeko bako boma te non na Virginie babim Virginie de mal bouche makashi mais mal bouche yem das misi bakumba baladi lu ya misi bakumba ba ya ba ya wili musheni donc batume bimi maramba bana kusundola bana Virginie abike basundola Marlène Kasanga na bana tant que pose à moi si on mais est-ce que ba mambo ne kokota na vie privée ils a mambo le kotima donc c'est bon na bet ba ki bombane c'est ki bombane te mbongo nde fa esenga bongo ba bimisa makambo omo mamfuti ka nzambe pe ya sa mamne omo so mambali ebembete mbongo pe esaki mambo sona te ba mambo pe ngawe bango te baka o docteur muziki sa bongo sa muziki sa bongo pour kota ka ya mbongo ka zo bete ka muziki sa koti na monde internet et église te pas pasteur pas ça peut-être bon ngo za pasteur to banda maramo internet et bon nga ya bino nga fana na ndako na yena nga o internet église nga pela kota internet église papa bundu kalesa zani walesa azani wana bon aropuyele pe biso mais tant que ça on peut église ezate papa bundu ça peut passer sur internet c'est ani mama finga no c'est des kala nini na commentaire Dieu c'est comme mama mais fichi manganga ozasia ona linga pe mingi na posaka ko bimisa ba deti ya uli mushina saini mambo c'est ya uli mushina so alala ki ala ipe wana ya uli mushina tolo mongo pe bato mona ngo
c'est William les ketchup je sali les ketchup bien il y a Willy et Tolomo Mezi oh yo tola ngalo bila kaka be et Tolomo so ma c'est ya William na Virginie bena manga sa bité to ba kombo Michel Adiluya to ba manga sa ndo sana mirador so muda utakufa na ibo chama mndi komune pwani so basundola bana mabete mama pele wa bokola bana ti boye bitike mama bokola bana mobaso azatenga mona bokola mwana nga boso wangi mwana nga tseke na ngane na bota na bijou bongo so pesi nga kado abia so pesi nga voix pena pona bata nzame mwana mfuna bokola makasa tanga kitoko pele bas komela ngata babudinga minalo kwa milenda zo tonga na kisaso mais bable musto ko tsaka ngote pekitita ma mususu za ba vie privée na biso bakambo ya babuzo bato bimisaka ngote bana bazokola baza basere na biso nga na okondane Virginie na manga sanga na bi pese na nga loba mingi te ko mpe loba la naturel leader ils ont comme mon nga ba leader ba tote leader faut benda systématique charismatique uninza mbete merci beaucoup Mamoulouba merci na bana poto tout merci na Metitima derrière la caméra to betara masula ba actualité oyebi Frank Stemai Gloria Langin tout ce monde qui place moko mais les autres monde Gloria Sali live ya loba ki ba abonné tout ba ki na Afrique Info balongba wana ba clash mamba jongonda imen pas continuer deuxième partie za lisusu Rimero tozoyoka zemi bibika pinga mamba ken piana tozoye baté soza ya solo to lokuta parce que internet ango mo musuto yi barate so ba créer to banana na mam ki romona ki Gloria Langi lelo ko kabwana Frank na ndenga mabazo benga ba abonné na ye donc ça veut dire que à côté de ce moment d'abord il y a une gloire bonne relation toi relation peut-être na bpt peut-être Frank Stemai na ndenga zala kaité pe ko za Gloria Langi te ba bonne ba za pour na Frank Stemai pour sola bien ba bonne ba ko ke pe ça bota impolite c'est que ba bonne ba tika pas Frank Stemai si pour lelo réaction ana tout le bague Frank Stemai a mis chacune erreur tout le long remis pe ça bato bande ko lo bague tala ozo fa il faut azuinan azui leçon oui azui parce que ya no c'est pour la Gloria finga ba faire gola a finga ba leader batu po bani ba bonne ba mata ba vie ekota mais là babaka muto azan simano ale ko mayele au moins ko lelo yongo kanza chirika à côté déjà Anna Grèce félicitations à ceux déjà ni ba ngoni récemment à ceux déjà Frank Stemai c'est quoi ça Anna Paris si bon toi tu où Nous concerne nos collègues, nos ex-collègues, Nayo Fiviet Maya. Moi, vraiment. Sola. Ti. Wani. Tu sois pas le reçu, peut-être. Autant que 3 chroniqueuses aux en relation bien à Bango. Pourquoi pourquoi t'as mon d'accord? Ah ouais, ma copine depuis qu'à longue date, puis moi ça rentre bien à une musique à maison mère. J'ai le show, baby, bébé qui toque ya pembe moi. Oui, mais j'ai soit tellement ça qui toque beaucoup sous moi qui toque sous. Au niveau félicitations ma copine vraiment na bi que bien. On a so na mamulu bozo bois que la gloire abote mort né. Tenga na kumisa bon en fait na ko baté que ya botimo on eza mokano on eza mokana tata faut que tout na nzambe biso photo to lobaka bola mupo lobi bana biso pe lobi bola moza elanda la bango ye mo yebi mamba salaka ngana ba mona te pour mona za makila aza le so go apasa te mona za mwana nga comprendre ye moko ne maman ayeba ki le pourquoi omoni biso za ba kin Kardashian te faut ye bango petita ngana ko pinga na zo zemi na tiko bina zemi na 4 mois imagine que na bota mutaye bango te ba mona mwana ngana la ko si inonu na TV siko parce que on a un succès makasi ko pas pour publier siko et là pour ani to bomba ka to batelaka ya bitema batu to pesa conseil na ndeko na ozotala te Gloria na zamu to pesa conseil te Gloria ni mo conseil na ye mo te ya na tambola ndenge nini na sala boye ndenge nini mais ko tale mo boye ko tale azana yuma siko ko finga te fongo za makasi mo pone begiti ta bamsuba zwa ndetinga so finga bobito buna to kuta to foto buna so na mona so na ko beta mamo to kuta na boya ya tasko bela succès nga za longo na succès na internet to longo na internet so za succès nga so ndenga wera tous les chèques ba yebinga so yo ya o yo na ba keti na ba jino ba tiko mutaka so sa mwasi ba longo na ba téléphone na nga ba bozo nga téléphone ba mamuni eza na ka téléphone esili
Merci beaucoup, Mamoulou. Dernière question, c'est ça. Héritier Watanabe Gogan, c'est produit le 22 et le 29 à Istanbul. On a vu que Goga, Aibi Mamoulou, va bien. Donc, pour Pirja, vraiment ensemble, on a musique à maison mère. S'il faut un mot pour Héritier Watanabe pour un concert à Turquie, Mamoulou Loba. Ouais, bah, bonne chance, Kaka. Merci à l'équipe Fali Poupa. Vraiment, à Fungoli Batoune Sopé Bandela. Merci à Goga Héritier, à V à Tongo, déjà, tout pendant mort, pas y de la forêt. Non, c'est encore à vieux, bien. Mais il y a beaucoup de choses. Nande va bête le boumouno, le qui est en opposition, le qui est en opposition, de car va combattre. Tout le monde a un danger, t'es confiné combattant, Mamoulou, vous avez un monde chronique, rose a chance, ok, pour tout le monde est balandiken. Bon, soit des kebs, à son immobilier. Babomi Frank Stema et Banati Lokole ba tout le monde ba bête ba bouquer le beau ba mi ba 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 péré qui n'a pas téléphone oh balon wana nedi neni chacun dans la kenda Azali merci qu'à pas s'excuser qu'il va falloir pour comprendre qui que les king aigle fallait un gouvernement qui derrière le gouvernement français na gouvernement la puissance qu'est-ce pas mon qui est moto fallait ça mise ko obi nga regete ya jake yum tu ba be lo makasi elengi mais yum doit mtu ya opposant dynamique de l'eau yangoko c'est que il faut le baka bien pour na fali poupa merci à batno swalinga mamulu bakaka egitita wata egiti wata na be merci bonne chance non que papa chéri fa que nakete papa chéri qui était bienvenu makanga on bazu wata donc va qui reporter encore papa chéri to what is the to na beta $200 tibu oya ko beta bien 500 on a ça mystique ouais héritier tanda be bonne chance ka Gucci leader papa na héritiana mon abatu ya bitu ya batu ya basedi ke wata ba iso mobali ba fe na ngai papa na héritier ba fe na ngai bi pa famille ya dedima ya pontiac ya dedima za petit pongo pontiac nde ya héritier wana moni la belle Ciara sauf que ba kombo ba héritier faut za famille ba ibi vraiment kanga na za muto héritier makasi bato be ba kanga héritier yo ibeta ko ba ibeta le ponga mama héritier parce que kaka petit taba na so ni mamu ba bisu na bino kaka numéro na ngeza plus 243 991 29 14 84 bo benga biso pona bozo bate sondo benga yi mamulu ba mo code mo eza pona le fatuma miliki systématique merci à Gisèle Mamoto alobi ba benga mikolo yo femme en express Gisèle Mamoto so pesi bo code de mon ani déjà merci ba dégâts chérie ma patronne 5 étoiles oui là voilà ngono et je vois BBC Lopez automatique babi mikolo ngana ba basta BBC so qui ça son miko Gisèle Mamoto avec ça miko maman nanga merci mon partenaire mo rodi ke kia mo kia ostini yango vous en a fivette dans BBC tout à bon BBC et bon on va collègue bobine ensemble ngana bina na BBC na bina Gisèle Mamoto bina li na mondele ba o bango ba yebinga na côté nanga wengena ndena zaka bio sigo. Merci beaucoup, on est à la fin de notre émission, c'était la Mamoulouba. On a essayé un peu de parler de tout, à long et à large. Merci beaucoup à Kikwati de Paris, monsieur Kikwati de Paris, je te dis un grand merci. Depuis Paris, pourquoi pas, à toute l'équipe technique, de la personnalité. Je vois là mon réalisateur, mon cordon, Métis Tim, qui est toujours là derrière la caméra, qui est si présent, parce que ici c'est la classe et la différence. On essaie un peu de vous apporter Bandeko Bouza partout. Bokota, parce que Peggy c'est un parallèle dans la personnalité pour servir Bino par rapport à l'actualité, même dans l'émission politique, on va essayer un peu Yaroupé Sabino vraiment le meilleur de nous. Donc merci. Sans oublier, on a rappelé Bino le 18 avril, soirée Yababos. Soirée Yababos avec mère Nabiso Doris Lema, babi mama Doris Lema Fumunagaz. Bana nyonso ya Paris même au Boza di banda ya Londres boya wana et pas maman de Risselé ma soirée à Babos boye binenga CP Sarabino le 18 avril oyo. Merci beaucoup à Joe Lili Atal en chair et annonce. Merci beaucoup Nabatutu Junior Chaouma papa na Just Nightan Joe Lili Atal en chair et annonce mon papa Batutu vraiment bolinga rapegi titan donc émission d'amino chez nous Kalaming Teto OP Sabino vraiment baliné à bien. Pour Nabouz, elle a toujours branché et connecté la chaîne Nabiso. On se retrouve à la prochaine. Merci. Bye.